se rappelle dans votre kuya kuya oye poto vertige kila ou misu paka paka ko banda ko linga otomba sko na pula mabe oke linga mwasi a rajungoma garçon de disque yeba na Paris mobimba tout Paris o lekate o moni cicatrice o rajo 14 na mukongo ko banda kingo ti na se o e commission faible yo bika na liwa oyoki o moni quitter ba 14 par rajou kanga munoko ferme ta gueule ferme ta bouche kanga munoko na yo kanga munoko koloba lisuti omoni makambo famille la brine nde ba biso kanga munoko na Kinshasa omoni o kanyi munoko nano esiliti to zelo na poto to zelo tu as un dossier avec moi mais que ozo avion na Brazza na biso que ozo avion na Brazza na aéroport Anjili to bloqué non na aéroport Anjili au sentir siko omoni bilobela bozaka nango boloba boyebite ki eki Voilà, bonjour, bonsoir la grande famille de MK Mbelou TV officiel. Moi, votre humble servante, je vous dis toujours que vous servir, c'est notre devoir. Voilà pourquoi, s'il y a de nouvelles, en tout cas, on n'hésite pas de venir vous le présenter. Aujourd'hui, je vous ai amené cette affaire de 2 minutes. Igor, le président 2 minutes, il était parmi les gens qui ont ramené les corps de notre défunt Gianni Faye à Kinshasa. La famille, avant de plonger dans cette petite analyse, j'aimerais d'abord vous demander de vous abonner. Abonnez-vous massivement si c'est pour la première fois, en tout cas, sur cette chaîne, parce que c'est un bébé qui vient de naître. C'est un fils pour moi, ok? C'est vraiment un fils pour moi. Le rituel du trône, elle est là, il est là, pardon. MK Mbelou TV officiel. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, je vous supplie de vous abonner. Abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez. Ça nous fera énormément du plaisir. Et puis, n'oubliez pas d'appuyer la cloche de notification pour ne manquer nos prochaines vidéos. Et jetez aussi un coup d'œil dans nos playlists. Il y a des contenus ravissants et beaucoup plus. Donc, de contenus qui sont là-bas, vous allez vraiment aimer. Voilà. Vous avez tous entendu notre sœur Bijou Meta. Bijou Meta, elle est venue pour parler. Elle prend part de la défunte, la femme de... La femme, ouais, on peut dire, c'est la femme de Gianni Faye, la brune qui est en Europe. Nous savons tous l'histoire, ce qui s'est passé ou ce qui se passe actuellement avec les artistes et comédiens et notre sœur la brune. Elle est là, elle est victimisée, si je peux le dire. Elle est là comme étant victime, ok? Parce que nous savons que Batobele, ils ont pointé vraiment du doigt dans la brune. Même Ngamoko, Nazolo Belabino, je me disais, ceux qui attaquent Gianni Faye, on allait dire que non, aboya qui coupe ça ndeko na biso mukanda parce que akokende kolinga moi c'est ekolo na bango, mais la brune azala qui clair et net avec ya Faye, ceux qui bozongi na ba vidéo précédente na biso bon mona vidéo moko ezawana la duchesse azo meka vraiment ko expliciter situation nyonso. Qu'est-ce que la brune disait à Gianni? La brune, elle a séparé Gianni Faye avec les artistes. Condition qui pour que APCE Mukanda. Mais jusqu'à ce que Dieu a permis et que nous Gianni Faye atika biso. Mais moi si aye côté les 2 minutes balobi 2 minutes à fongola mbanga te abanda koloba o azoloba wana na ba émission parce qu'on a vu on a essayé un peu de passer le micro na ba artiste o bazaki na poto bazaki ensemble na ya Faye bango nde ba vivre penza moi mukie ba apofirenze ba Maxi Bondoé bango nde penza bazalaki na président le pauvre président Gianni Faye. Mais moi si oyo nde kona biso Bijou Meta aye ko finga 2 minutes a fingi penza na ndenge moko ya kosakana te alobi
il paraît, on a confirmé. 2 minutes tant que ndaka poto alingaka mwasi ya batu ya mutu moko le grand sapeur mutu moko ayebana na Paris kuna. 2 minutes nenga za wana aza s'occuper na ndeko wana l'air 2 minutes alingaka mwasi na ye apapa ka ye machette kaka lokola bakuluna na biso ya mboka na biso a esika toza na Kinsanson. Ndeko wana palola ka 2 minutes lichette kobana na kingo ti na loketo. Alors et zwa misisa ya 2 minutes et ça là que 2 minutes akoma faible. C'est-à-dire azobima na mwasi o azobimisa maloba moko ya soma maloba moko ya kilo que 2 minutes ndenga za na mbinga mobali nyonso tozomona oyo akoma impuissant. La dame oyo Bijou Meta toyebite tout ce qu'elle dit, elle avait essayé de faire ça avec 2 minutes et pour venir confirmer ou bateau bazalana 2 minutes nde confirmer et pas yandeko Bijou Meta. La famille, pourquoi na libiso vidéo oyo? Je le dis toujours que opinion ya batu mutu na mutu azala na opinion na ye mutu na mutu azala na comment voir les choses. Tokoko tanga verset biblique moko biso mibale mais tu comprendre en différemment. 2 minutes so batie micro azo pesa ba réponse c'est le ba question o bazo poser et puis na connaissance na ye na oyo ye ayebi parce que makam o ya la brune ya mukanda o so ezalaki ke o ba soupçon et bimakate avant on allait peut-être dire même moi je n'allais pas croire ça. Mais tout le monde a maxi les cas de mission tout le monde a excusez-moi à ça la émission à ça la vidéo pardon l'air la brune a boka ke biloko libanda abimisa vidéo wana que non la brune abimisa libanda nanana toyoka maxi na émission moko les cas lobi que non la brune aza moi cité ya janya vana na soki ya janya continue ko vana na la brune ina ne kozale belé soki surtout l'air abima ki de na ndaku ya la brune aye kozonga lisusu maxi alobela ka ya Jani Fay que no soki mo botiki ya janya zonga ina ne zebele ya janya kokufa. Mais tellement le défunt le pauvre Jani Fay azaki na bolingo ya mwasi na ye zonga kilisusu kuna e koma ki ke maxi nde mutu mabe tema bayebi ke maxi alobaka mingi maxi toyebi nini lekaki ya Jani contact e katana kina maxi babande lisuko solo la te siko ndeko Bijou Meta tango ayebo na internet ayekoloba ke non 2 minutes akatisa na njili te famille à la brune bazoka na 2 minutes kana Kinsanson o ya Félix Tshisekedi Fachi béton 2 minutes akatisa te akende ko katela na Brazzaville et puis baozele na France ma chérie wa mto olobe ya wa mosi kitoko na monyo pendo za mosi kitoko me ata yo moko o eza trafic to za shosa ongo ya sa 2 minutes chantage parce na makamnyo soto ndenge l'équipe na yo o sepeli na yo tata mukolo bo père de 11 ceux qui 10 enfants akeira aboye akeka aboye famille ba perdre ngamba mobali lokwa ya Jani Fay famille ba perdre to boy te que la brune azaka fautif te d'une autre part na côté mususu pe ya Jani pas fautif peut-être ndenge atika ki mao na Congo ake ko bala maman Sylvie atiki maman Sylvie na mao ake ko bala la brune aza peut-être na part ya responsabilité na part ya makamoko pe ya mabe mais oyo eza étalé eza ba fait oyo la brune asali nde yango batu bazo déplorer nde yango batu bazo lobela mobali ya koko bota libanda ayena mwana na kati ya ndako mama ovanda na mwana ana bien pona biso basi elekaka mais mwasi mobali azao na kati ya ndako oboti na mobali mususu et puis ngana obima yo mwasi ngo ozobima okesa ba course ozi beba ngwana oyo kenda ko bima na mobali mususu o mobali na ope ozana na ndako swata so bazaki su mwasi na mobali te tata bana na onde ngoyo moko za ko loba ke tata bana parce que bozaki su te bo ovanteke par mawatu et tout
ovandisi mobali wana na ndaku papa ya bana na yo mais ozopesa ye lisusu bebe oyo boti na mobali mususu libanda omonteke wana ozochube pena mbeli bomoni bandeko ti bato baolobaka la brume abomi la brune pardon bata la brume la brune abomi ya jani ya la balobi te kobomi ozwi mbeli oyo ochubi ye chu akufi non non eza te kobomi ya fai na kochube mbeli ya koboma ya fai oyo bato bazoloba awa eza ba acte les actes posés ma chère ba acte makambo tosalaka ezalaka na efficacité moko makasi preuve en est okokozala na kati ya ndako na famille tu as tes enfants nga bana nga eza kosinvente te bana nga nazala soki osala moko mabe soki aosala elo moko boye mpo na ye parce que nga na koko selo na moni eza nango mabe te mais mutu oyo aza supérieur na nga to mutu oyo ngai naza na se na ye azomona ke likambo mama MK azosala en tout cas eza bien te tika na yebisi peut-être azosala ngo sans le savoir bana nga soki osala likambo soki nga na moni keloko wana mwana osala eza mabe eye contact kaka soki misu na nga etali ye amoni kaka misu ka ya pamba okomana mama abiso alingi te na sa eloko na otika babiso tokola bongo eloko osala ekoki oboma mutu na ndenge akati ozoboma ye malembe ya jani akufi na basusi parce que tu as combien de problèmes ba cœur wana ba problème cœur yana eza tellement que mutu aza ko accumuler ba makambo na motema azo réfléchir azo tala nzambe moi si pena bonga la poto nga penza mobutu nga pena franco nyonso tona tango ezo sala ye yango wana monike bato bazoloba ke yo bomi ya jani mais so nga nazaki yo ma chérie la brune bato nyonso tu ba oyo finga toloba te ke yo ndo otinda bango peut-être bango baza baomona ke non ofingama pour rien peut-être bango pe bayebi ba réalité mususu biso toyebi te vanda na yo kimia yaya fanda kimia bandeko o bazoya kofinga bazoya nde kotia neti pétrole lisusu na kati ya moto ezopela deja bazoya kotia pétrole na kati ya moto ezopela Igor 2 minutes soki aya koloba nayebi te bijou meta relation nini aza nango na bijou meta po aya koloba makambo nyonso to alobi ke non 2 minutes oyo eza oyo ekomi harcèlement boza ko harceler ye eza ba harcèlement nde eza na 2 minutes so ake funda bijou meta na mbila na bango kuna baokanga ye parce que so lelo problème ekomeli 2 minutes baomona banini baomona bamalobo nyonso to azoloba awa quand tu dis à quelqu'un neti kati sa totala okodiaka tozozela ça veut dire quoi? Donc vous avez des mauvaises idées na mitu na bino pona bosala 2 minutes boni boma 2 minutes to boni bosala nini. Donc vie à 2 minutes na minute est en danger. Vie à 2 minutes est en danger. Pourquoi? Parce que azoloba ba vérité sur Makambouya, la brune na de fait Janify. La famille n'a pas qui n'a la biso vidéo tout mais un peu qu'on réfléchir tous ensemble. Oh ils a juste réflexion na imposé te ondima to oyoka onga na lobby ils a juste apport na ngai na makam ozo leka parce que msa na biso pena yango na biso to yaka ka koloba o bango ba ela biso so ba eli biso te to okay kota na banda kuna bango te to bandoloba. Abonnez-vous massivement sur MK Mbelu TV officiel, aimez, commentez, partagez et ça biso bien makasi. Je vous assure que na chaîne ma finga elekati. Na chaîne ndenge zabo toujours le bela ba artiste nyonso si y a à dire en tout cas to hésiter pour venir parler. Dans le bon toujours. Dans le bon. Abonnez-vous massivement sur MK Mbelu TV officiel. Bébé na bino kane na ibise bino ne bandeli. Bébé na bino abotami. Mon fils MK Mbelu TV officiel. Voilà. Nzamba pambola bino esika bozali.
En tout cas, totika trafic. Totika trafic, ndeko bijou meta. Tika trafic aux osala 2 minutes et là au moko et sala melete so ba séjour na yena kin awa esili en tout cas 2 minutes aoya aozonga poto 2 minutes aozonga poto parce que comme na ekuna donc tika trafic ma chérie tika vraiment trafic soki nzamba zongi te ngana bino tokozonga lisusu tokokutana na mbala sima pona lelo tosuki awa bisous 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 bye. On se rappelle en wote kuya kuya oye poto vertige kila ou misu paka paka ko banda ko linga otomba sko na pula mabe okyo linga mwasi ya rajungoma garçon de disque yeba na Paris mobimba tout Paris ole kate omoni cicatrice o rajo 14 na mukongo ko banda kingo ti na se oye commission faible yo bika na liwa oyoki omoni quitter ba kato e pa rajou kanga munoko ferme ta gueule ferme ta bouche kanga munoko na yo kanga munoko koloba lisuti omoni makambo famille la brime nde ba yebiso kanga munoko na Kinshasa omoni o kangi munoko na le silité to zelo na poto to zelo tu as un dossier avec moi mais Kerozo avion na Braza. Na ebiso kerozo avion na Braza. Na aéroport Anjili to bloqué non na aéroport Anjili. Au sentir siko. Au moni bi lobela bozara nango, bo loba bo ebite ki e ki. Boyoka.